Bonsoir, 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 Barré, bonsoir, bah, bonjour. Barré, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Votre maman Lekia, voilà. Yenge, na bande kola biso ya église ya MPV ya Longo. Kintwadi na bakimbangiste. Boboto, bondeko, na bande kola biso ya catholique. Vraiment, tolobi ba bonsoir, les sous na bande kola biso témoin de Jéhovah. Et puis, topesi pe bambote na biso ebele ba shalom na ba homme de Dieu. Vraiment, topesi bambote ebele wana kande na ebisa bino mama leki na bino. Simple kaka, servante oya ya kaka atola sa conscience na communauté to solo la, topesa ba témoignage ya bien, ba témoignage pe ya mabeza ngate pona ola sa conscience abatu. Vraiment, lelo tozo solo la, no remeka pe na fungola soupe moi moke likambo oyo audio obino boyoka ki ya mama na biso na Saint-Denis wana balobi église eza na Saint-Denis oyo ezaki pasteur soki Shadrach, voilà, aza pasteur to préciser aza pasteur église na eza na Saint-Denis, pasteur Shadrach, voilà, yango to développer bon bino mo et puis to na obetela bino témoignage ya papa na biso auti ko benga témoignage moko ya bien. Et sunga ba papa bo partager ba maman bo partager et sunga ba papa pona ba papa ba ebaketo komi na tango ya suka ba mi batela ba mi lengela sinote oya kokweya na mwasi ya ndoki na mwasi mo mama ne azanganga vraiment ekozala esengote yango abino mo boyebi bozan to na se ya sous les baobab na se ya sous les baobab to l'exake mission na biso na mwelo ko mo ya komela tout pour nous relaxer, moi copati, café, vin blanc, vin rouge et ça la tokos na ndenga mukete vraiment bande ko nga to mela na biso et ça la bien ngape lelo nazo mela jus nanga ya betterave, voilà, na fungoli nanga na ndenge nanga moko jus ya betterave yango yo, voilà, ba o baza a na kati ya Londres soko lingi o mela jus o ya betterave o somba na Tesco oya munene soko kekuna osombango eza nango cherté so po lingi osali yango yomoko soko lingo sala yango yomoko oana okoki kokende na Angel KTV okoki omona ndeni basala jus ya betterave basangisi yango na jus ya nana et puis oyebisa bino makambo esalaka na kati ya nzoto ezongisaka makila eza na ba vitamine B ba vitamine A ba makambo ebele moi kopati esalaka tokos to bosana te mai ebele esalaka pe bien na santé pona osokola ba foie ba rein makambo ebele donc makambo kaka ebele to mela na biso mais eza obligatoire te kande na ebisaka bino olingi omeli oboyo vandi eza lokola silikoti wana mama leki na bino boya ebele bandeko nanga boya ebele na moi lokwa bobandi olemba bolemba te ba célibataire bolemba te bobenga boya ebele na sous les baobab live together boya na live together ya kozwa mobali ya malunga ya kozwa mwasi baza ebele wana bato nazoyebisa bino toza na ba médecin toza na ba ingénieur toza vraiment na classe donc yo tozo banga toza na catégorie nyonso catégorie nyonso bana mike ba mikolo ba donc catégorie nyonso yo bengaka la danoise na 0044 74 59 62 52 17 pengala danoise okozwa vraiment mobali ya bien solitude eza bien te bande konanga ata lelo ndimi yango lobi okolemba kolinga to bae solitude okomi na ba 55 ans ba 57 ans non même bana baza mike zwa mobali nao bana wana bayeba pe deni papa zala na kati ya ndako po ba mama so bakoma kobanga na zana bana nanga bakola mais bana no bakola boyeba ndeni bavanda na papa na kati ya ndako te esalaka bien te vraiment wana mama leki na bino to mela na biso esalaka bien bandeko na ngai toye to solola na biso to solola voilà chaka pembeni to solola bandeko na nga bomoniaki video esirkile to tia moi résumé ndeko mama abengisaki mwana na ye na Congo bandeko na ngai toza ba parents faut tozaka ba responsable soki otikaki bana na en Afrique mso ya koluka vie
eza nécessaire obengisa bana na yo okoki kotika bango na Congo te tant que yo vandi awa loba ke ozokoka te na mosusu bana bakoli ou bien ba problème immigration ozokoka te makoki eza te mais soki makoki ezali et que ozwi séjour na yo oza na capacité ata kutu mwana ngo azalaki mwana makangu oyo papa obotaki ye osepelaki te bengisa mwana ya kozwa vi na ye awa ata soko oboya kovanda na ye mais tika aya awa kolala libanda te donc aza toujours bien kobengisa bana eza vraiment positif pona mboka na biso eza vraiment na pasi mama na biso abundanaki mingi bolandi ye moko na audio abundanaki penza mingi mama biso komoni mama Irène avandi na France abundanaki mingi pona mwana na ye aya mwana wana mwasi aye mama Irène ye moko mutu amema mwana na église oyo eza na Saint-Denis balobi eza na Saint-Denis et pas pasteur Shadrach amemi mwana na ye kuna ye moko donc ye moko makambo nyonso ndenge mwana na ya ndenge mwana na aza na ndako mwana komi teti ye moko mama mutande koyebisa pasteur et banda bon pona mama Irène akende na église wana ya ba charlatan na ba église bandoki e bandeke na radio en tout cas ngai bandeko na ngai na en tout cas muta ko convaincre nga zate aloba nga ke prière wana ya téléphone prière ba radio nga na tikala ko sala moté donc déjà cet esprit lobelanga ke nzamba za la kuna na katite parce que nzamba lingate batu ba mélanger ba diable na ba sorcier batu do bo yebi batu wana zo samba na bango te quand même batu atale batu bande kolanda Jésus bande kolanda ye bazolande partout bazomona ye bino bozomona pasteur te bozomona mutu te tala nzoka nde même pasteur wana akotindaka batu pembeni kende ko sonde mwasi oyo yoka makambu na ye kotsai na radio alelere yo okende babandi ko prophétiser na radio mutu amoni yo te abandi ko prophétiser na radio ale yo wana pe ok okotinde mama na biso akenda amemi na mwana ne oya moneli pasi a raté ata ba 5 fois ba 8 fois et puis baliaka yeka ba $6,000 ba $4,000 pona mwana wana ya ti mwana wana ye lelo mwana wana akomi mwasi ya pasteur wana longo akomi ko longo le bazemi pasteur bona akomi poli na kati ya ndako bolandaki ba o balandaki te za mwa résumé pa ya mama Irène ye moko alobi o nyoso alandaki te atala kaka na YouTube na ngai akomona yango na komi bien mama Irène audio ya mama Irène okoti wana koyoka audio ya mama Irène ye moko expliquer bande konanga eza pasi yango na biso ba mama to mwana mama Irène akoki pe lelo kozongisela mama Irène est-ce que le yanga na utaki Kongo na yeba pasteur yango est-ce que ngam to parce que yebe bon to memaki mwana kuna moko pe okomona ko se sentir coupable et so na vandaki na ngai mbele na bana na nga bakoti mwana nga ke na musala boite lelo mwana déjà moni bolumbu ya pasteur to yebite so pasteur nga achaki milimo nini lelo bakei basuba bakomeli ngala danos kutu na momoto oloba mwana nga za na zemi ya pasteur ango soki pe pasteur ango za ka marié ngana bilo pe to yebite mais photo na yepe batindela kinga vraiment bandeko nanga eza pasi na bawa eza vraiment biso ba mama balobi balobi une femme sage bâtit sa maison ke bana ko mema bema bango parce que soki lelo ke l'église a mabe et yeba ke okoti na kati ya filet eza bongo donc okoti pe na kati ya filet koloba te onga na kei pasteur makamba pasteur etalinga ite non soki pasteur asimba kisi bino boza kuna kati bino nyusu parce que nzamba kozala ne wana ti siko tango oke sambela na nzamba zati yo zo sambela na prière na bino zo sukaka awa eza la filet bakangi bino bokombi captivité boza lokwa bo kangami bokombi ba captive na kati ya filet yebisanga siko makamno oke sala kuna ale yoana omemi bana pasteur bano insiste bo me baba fille na bino misala eza na église bakota na protocole bakota na koyemba tala ba fille kaka so bakomi kuna molimo impudicité pe koteli bango bakomola taka ba jipa mike bakola babiloko moko ka sexy ba jeans serré
allez pasteur tanga zo mona tala lelo pa maman na biso suki et puis maman lobi ya ba ko défendre pasteur ba maman o ba défendre ba pasteur mo penga na sepeli ndenge bon eza pasi mais na sepeli ndenge komeli parce que ba lobi bien que ya ba ko défendre donc ata pasteur zaki mabe ya ba ka ko défendre pa pasteur bo tika ko défendre ba pasteur aveuglement soki mutaye ko yipso likamo ya pasteur tolobi te ko ndima mais examiner yango eza katolo batete ah pona été on touche pas mais ouais quel ouais bandeko ouais yo yebi est-ce que nzaba yebi que pasteur wana za ouais bandeko nanga eza pasi yangwana vraiment na linga kitolo baba mama bo yeba place ni ozo tia makolo et puis soko moni dam so bana bazo linga banko kene na église yo kenda raté tika bango tango pe ba okola yo te yaka bango kana ndako yo zo kende kuna ozwi mateya oye na ndako otei bana na yo oye na ndako otei mobali na yo oza obligé kate ozo mulongo bana le kende ko kotsa bana na yo sika mabe soki yo oki mateya ba Jean boye oye pe na ndako na yo pe yo pozo sa exercice wana yo mo na ndako yo mo mama pasteur otei yo bo sambeli oza obligé kate comme mabana na force c'est quoi ce qui pasteur a été violé moi na zati maman na ebité ozana parole ni oloba ozane loko oloba lisute bon bande konanga ici je na biso lelo eza témoignage ya papa na biso a bengi ngai na ozananga mulai mingi te na témoignage na mais loka na sepeli bo partager ba papa bozwa leçon ndeko papa vandi na France alobi la danoise nga na bengi pona na lingi pe na pesa témoignage moko positif na vie oyo nga na leki mbelenga lelo na yebite so mbele na kufi ou bien na zui problème ou bien na perdre bana na ngai abalaki abengisaki mwasi na ye atikaka mwasi na king babotaka nanu te aye poto abengisi mwasi na ye baboti bana na bango misato awa na poto bafai na bango bie bandosambela pe kaka na église moko balongwa kutu pe na église yango bandosamba na église moko kaka na basaint denis wana kaka na France kaka kote baéglise ezalaka ebele alobi ntango azosambela kuna bazali na bango bien mpe na mwasi na ye kaka na bafacebook oyo aye okutana aye osala relation na fille moko mpe aza kaka na France bakomi relation balingani fille wana yebaki ke mobali wana aza na mwasi na kati ya ndako na bana misato donc fille wana balingani a quelque temps alingi so kosentir mwasi na ndako te mwasi ya ndako alamba abongama asala nyonso ye azolobaka makambo nyonso mwasi na azosala eza mabe mwasi ya ndako kutu azokoka so koloba te akomineka soka yata ata fani na ye kimia eza kaka mabe aloba mabe likambo nyonso mwasi ya ndako alobi mwasi tanga azosala nazomona yango kaka mabe na omwa kutu neti natya ye mpeli nakomi neti kutu kosambela ata soki abimi batuta ye akufa mpona ngai sikoyo nazwa mwasi wana abokola bana ye akufa na ye akomi osambela alobi lada nakomi kosambela mwasi na nga akufa bandeko na nga nde tozalaka boye bamibali mosusu basambelelaka basi na bango na kati ya ndako kufa ata ndenge abimi bo baniata ye na yo kata abeli AVC mpona akoma libre na makangu na ye alobi na pardon mwasi na nga kei sikoyo koyebisa pasteur ke biso na ndako kuna ça ne va pas donc papa azosentir so ngai te bo prier mpo na nga pasteur aprie ye moko mwasi na ye aye kobenga mpe pasteur baye kutu ye moko na ndako na bango mpona avandisa bango basolola alobi pasteur abandi kokosa ye abandi kokosa na ye abi yango nalobaki ke pasteur oyo aprofetizaka biso na église azoprofetize me ngai nabandi kokosa ye azoyeba te ke ngai nazokosa abi nakomi kokosa ye nalobi te ngai na ye koapprendre ke parce que mwasi na ye aya kokanga ye mpenza ke baconversation ye payebisi kutu mwasi na ye soko olingi na yo te kende na yo ngai nazwi mwasi na nga mosusu nde mwasi amonaki place akima te ake koyebisa pasteur na bango sikoyo ndaka ye kote ya bango wana alobi la danosi nga nakomi okosa nabi te mwasi na ngai na ye nzoka nde ntango atikalaka na kini na ye koapprendre kazalika andaki na makangu ande kobima na chef na ye mosala donc ntango bayebisi nga na baye ye yango mwasi abandoli abi nayebi makambo oyo te nani ayebisi yo ndeko nini ayebisi yo ye kutu mwasi lokwa parce que mwasi yaya na ya mwasi ye mutu abengisa yaya na mwasi aya
basolaka pe bien na mobali na ye mwasi ko takomi ko soupçonner que eza ya na ye et puis ye pe mobali alobi na ayebisi pasteur yaya na ye mwasi muta yebisaki nga mwasi wana ndaku na yaya na ye babebani bakomi binemi donc mobali akoti potopoto tina famille ya mwasi yaya mwasi abina yalobi ya na omo muta yebisaki nga yo moko yebini tosolaka bien alobi na nga kutu ke ntango yo tikalaka ozanga na bamakangu kuna alobi yaya okanga na bengisi na France bengi bango na yaya na ye bakoti enemi alobi mama tobandi na biso peka tokende église moko mosusu boye mwasi nanga na kati église azosambela azolela ntango esili boye nga mpe mokolo yango mpe mobali yango akendenge na église te mwasi moko église ekoyebisa ye alobi mama ndenge nini yo ozosambela ozosambela yo kantini nzambe akolimbisa yo mobali na yo ntango ayaki yo bandi osaki ndumba na Kinshasa ale yo mobali no soko alinga kende na ye ale yo bandi kolela mama alobi la danoise mwasi nanga komi juste abi masolo oyo tosololaki yango kaka ngai pasteur na mobali nanga ndenge nini mama église oyo mama soko asala mama église oyo bayebi yango ndenge nini abi makambo oyo mwasi opatuli abi makambo alobi boyoka ti pasteur abombaka pasteur aya koyebisa biso mokolo bino bozali na église te alobeli biso yango boye abi bokamwa te so bomoni papa tel na mama tel bakabwani alobi donc ngana abi lia na esi mobali na kuta alobi non pas jusqu'à ce point là malgré tozo kabwana na biso wana peka makambo ezo chauffer na ndako mais na koyi ko accepter te ke mutu to pesi confiance bandeko balongwe kutu na église bavandika na ndako bazokeli sute moi sana komo sambela kana ndako mobali akoti ba papier pa babala na pe na komi ba kei déjà nini ya liboso basambisi bango mobali alobi kaka divorce nini ya mibale ba divorce est-ce que etalaki décision ya suka dans 6 mois bapesa bango nini ba prononcer divorce pe mobali pe alobi akobima na ndako abandi akobongisa alobi na bandi akobongisa ndako kote musu pona mwasi na nga wana na soki na France siko alobi bon l'air à mon déjà il y a des décisions sous etikali suka la mingi te bino mo bobi ka ndenza basala makamu na ye abengi mama leki ne na Congo abala mukonzi wana sala abande ko sala na gouvernement ya Kabila parce que ye mama na esa kufa mama leki na bango na mtatikala lokwa mama na bango alobi mama leki nga na yi na lingi na ngasu mwasi oyo te na sina zwi mwasi na nga mususu na za lezu kuna na lingi bokende ko balela ngai mwana mwasi wana epa na bango bokende atindi sko lettre na tututu bakende kotika na famille ya mwasi pona bazwa facture sikoyo adresse bapesi bakomaki na lettre wana eza na bandal adresse bakomaki mama leki na bango atali yango alobi me ndako oyo nga nakendaka kuna nganga oyo asokolaka mama leki na ye donc mama leki na ye wana lokola bavandi aza na nganga oyo asokolaka ye pona ke mobali na mokonzi aboya ye te pona baprotection mobali na ye mama ngo azalaka na bandal asokolaka bato nde sikoyo mwana na ye nde papa wana ke kokutana na ye na nini na France bandeko makambo eza pasi na mokili oyo mama leki na tele susu abi me na bandal awa adresse oyo mama wana ya nganga te abengi mwana na ye abi tuna nanu fille wana mama na ye kombo na ye nani alobi vyo na bia mama ne kombo boye mama leki wana alobi mais non abi bon problème ezate tika na kende azui cousin na bango moko abi na kende sur place na kete avec exactement tant so na o confondre aki kuna mama ona kutanga tanga ya alobi lelo zongeli nga vambo elikambo nini problème na ndako bo alobi te mama na ye parce que mwana na ngai atindeli ngai papier ke toya awa boye na boye po to kotika lettre alinga bala mwana na yo alobi mwana mobali oyo aza na France oyo alinga bala mwana ngande mwana bino bien mwana grande sœur na nganga mnatika na bango alobi kutu na tindaka bakisi kuna epa ya mwana pona achelaka ye na maya sukola nde mobali no kuna mwana no azokongenga basudeka na sukola kabino nde pe na tinda bakisi kuna mama na yoki esili oyebi ke
Nzambe kaka a découragé maman. Azwa na lettre ngona mbongo ngwa pesa pa maman nganga apesa isute. Abina maman nganga poko bezate en tout cas tozo zongelo lisusu po na to ya kotika lettre ngo penza na solo la lisusu kwa na yebi keza yo to bakisa mo monta et ça la monta mo ya bien. Tango azongi abengi ndeko na mwana na ye. Alobi mwana nga mobali ko bala mwana wana ti. Oko kufa mama na yaza nganga. Abingana ko bombela yo te. Alobi mama leki nanga na banga pe na ye. Abi mwana mzelo nga na kendaka. Eza pasi ba sacrifice ko sakana te. Nazo linga ko tukala te fona bima na kende ko yamba Jésus Christ de Nazareth. Siko na ko linga te ke nga place na linga na bima yosko mwana oya ngai okende ko kota kuna. Mama ya fi wana azali nganga ye muta sukola kangai ndenge moni boto kendaka aktokotika la pa molumbu asukoli apeso ba biloko yo pokecha na mai o sukoli mobali no pona mobali ya linga yo mobali apeso mbongo mobali ya kibate bande komboke baby tengo boye ba témoignage ya papa na biso papa André alobi la dana zoloba komona nga papa André moi si na ye mama Janine na kati ya France na Paris soki 68 soki Paris soki 78 bandeko papa Andra lobi na komo lenga mbala moko ba raisonner bando zonga mbala moko na bandi leka abandi ko solola na mama leki na ye amoni beauté ya mwasi na ye ndenge ezalaka akome komona mwasi na ye komi loko apakoli alobi dans ko solo akaka na komi koyoka ye surtout soka yesinga kaka azana ba règle na komi okala ba règle ne solo tala biso batolala ratoza ba règle tolai na bibana biso bayoka solo te yeso ki to mwasi ayebiso mwasi donc solo mwasi ko ba me na sokola ndenge nini parfait nini mwasi na nga sombi te ndako ekomi ba parfait ba dodora mais nazomo aka mwasi na nga solo na mwa aka mwasi na nga lokwa pakoli neti akomi lokwa suki ndenge nini donc nazo lukeleka liwa mwasi na nga osala eloko te na beti neti na fina po na bi mwasi bomba kaka respect kabi nzambe mukolo ezali papa ko regretter ngai mais c'est là ka 6 mois siko na bane pe koloba na bimate tozaki na ba bien commun to sombaki il fallait kaka siko na bimaki on a ke kota libala quelque part d'accord ko perdre même droit ya bana ya on a bande ka ko yaka ya kaka na ndako ti 6 mois ne koka et tikali kaka 3 mois pour ba prononcer divorce mama lekina azani ku kolela na téléphone alobi bima boya mwana mwasi wana kota mabonde libino bat bosambela sambela pe pona ngai ke na zonga liswe pa mamanganga wana te soki semeki na bino akolinganga lisusu te en tout cas na lingisu makaba bakisi te na boyi oyebi ke alobi na kati mbala moko na lukisko basali na nzambe mususu na memi mwasi nanga to sambeli baba do sambela pona biso basambeli na sambeli donc mwana mwasi wana donc na yebise ka vérité na bi yo mama no zanganga mama no atindela ko bakisi o bane ko tshela ngana maya ko sukola no muke o tshanga makolo o tshama makolo na bassin na sokola yo makolo o na sala o boy o tshie benwa ko tondisi mai o tshie déjà ba savon bani nzoka biloko mama nganga alobi lelo ipoli na zongeli mwasi na nga na bana na ngai na mono lisusu na vie na ngai te alobi na donc esalanga somo na longwe kutu na ndako tovandaki to na longwe bilamba nyonso ezali ke na bande kokelata kuna o na lati boye papa alobi bilamba nyonso na bwaki basuveti bala bwaki oyo nyonso te tikalaki epa na ye nasengi zongiselanga biloko na ngai nakezwa biloko na ngai me nazwa nyonso nakabataki oyo naketikango na charité na change na garde robe lelo la danoise naza bien na mwasi na nga totya prière na biso na kati ya ndako tosambelaka donc toza bien na mwasi na nga beauté ezonga donc yango nabaki te il faut totémoignaka bolamu yango alobaki yebisa bapapa basala attention abi soki mama leki donc nayebi te soki pe ko mama leki nanga kokende na nganga yango nde sauvaki nga nazo comprendre pete
mais maman leki nanga soit qui peut choc. À partir ya wana pe maman leki nanga ayambi pe Jésus-Christ de Nazareth. Yango bandeko nanga yi bandeko mibali bosala attention. Bolingo yo olulaka mwasi no premier jour. Oko baby sango kaka boye. Parce que je fille mon na Facebook. Parce que na kino kutani na moi si boka moi na muke. O baby sika bolingo. Ba papa non. Bozo sala mabe makasi na point wana. Bozo sala mabe makasi. Eza bien te. Et puis bandinga ta ba musulman. Ceux qui battent la basi bisatu ba sala ka nyonso ba lakisa bango extérieurement ke ba ligi bango ndenge moko. Malgré ko linga ba nyonso ndenge moko te mais oko bomo na kacha motema. Mais biso ba papa na biso ba congolais soko zwika moi sa sika moi sa kala obwakisi. Akomi tina te respect za te donc ozoti même ba limite te na moi sa sika ke keba na kobenga baba na kobenga bengo na WhatsApp okomi kokima kima ndako ekoti mobulu ozokanisa su bana te makamnyo surtout au perdre donc mutu équilibre yangwana ba papa ya soko za makasi te okoka basi moi simbale te moi simisa tout te tika ko okufa vent papa oya benga lobi l'air bazo yebisa e donc azwaka pe choc asali ba moko AVC mais chance etikaki ba sécurité mais donc maman le kinesili après bon la kaka nzoto elembi asali peda AVC pona elekele abi akamwa lobi ba sokola kanga na maye uta ke panganga bande ko nangai ete ya biso même biso ba mama ete ya biso ok ko so mobali mususu ozu ba problème na koya kalate na zui vidéo ya mama ya jeune fille o bankusu ezo bimaye na sexe ya basi tata o bomona ki abanda ko pesa bakusu na kamwe ba mwana mwasi wana ebite so ibotali mwana mwasi wana asali beauté soit ke na hôpital ba tie ba sil na relaxa bino ka likolo na se moite ba okanga YouTube alingaka te. Mais ba o ba osepia na video ba mona na bango ba o balinga ba kimona meso tant on sait l'émission wana na olakisa bino video moi sur wana na sa basi ba fungoli bo ba kusu bazo bima ba ndeko selinga pasi la lobi bongo ta ba kisi ezate ata ba alcool ba maya moto wana pesa so botie ba kusu ba kokufa te ba bicarbonate ba ete ba permanganate soki permanganate soki ba kisi moko ba permanganate so ba pernini wala bo comprendre bo komela rango wana na kala ba mama bande ko vandela ngo yango de koko boma me ba kusu wana te de ko bande ko nga ba kusu wana faut ba kai keza ba kusu au monde des ténèbres eza ba kusu au monde des ténèbres moi si ache pena ba siliko soko monye pe na nzela boye papa ondimi yo landi ye ba papa bokeba surtout na Congo molili courant ezalaka te okoyeba ndeni mwana mwasi na kati kuna zobima bakusu yo wana pe mono koti cave papa bokeba tozo kosiplier bino eza pona bolamu na bino oke kokota na mwana mwasi ndenge wana molili courant ekei nango na molili okoyeba te okoti bankusu non c'est vraiment c'est triste ba papa bokeba ndeko mobali ye wana papa André a témoigné lelo avant di kimia alobila danos l'air nazaki na mwasi wana ba dépense ya ndenge wana mbongo ezofa na maboko te na pesa koto na pesa ye nazo pesa kutu mbongo koleka o na pesa ka mama na bana banda na linga mama na bana nanu na bandenda pesa yemba mbongo na banda ko pesa mwana mwasi wana te ba bijoué ba nini o mama na kin asombi boy o mama lingi boy asombi boy abandeka ko dépenser abandeka kokoka suko simba mbongo na maboko te mais lelo banda bimi kuna alobi compte nanga evanda mwasi nanga to vanda mbala moko kutu na saliki nyoso na zui na ngai na mwasi nanga toke vacances na Maroc na bana toke pina ko pema l'air na bimaki hôpital parce que na saliki penza AVC. Et c'est normal à ça la AVC. Parce que yo bimi na monde des ténèbres na brutalité. Faut ça là au choc retour. Alors ba papa bokeba. Wana mama leki na bino la danoise.
o bolingaka mingi vraiment botika la malamu bisika biso bino toko kala mingi te tozomona na biso na prochaine vidéo et kozala bien bozala malamu bo milengele malamu avant Jésus aya yo moko pe milengela pona tanga koya aya kokuta yo pe na ambiance bien en tout cas ba love wana mama leki na bino tokutani prochainement bye bye.